Eli aye koyebisanga ke pole ki nanga zwa musala il faut to bimanga na ye. Nandimi yes po muleki nanga zwa musala nandimi na bimi na eli petit nanga mais na zwi nzoto nanga koyo na pesi ye. So aza sapato po na grâce na ba. Relation nini oublie bozana ona Eli na téléphone na yo. Non supporter, t'es dans la pose na la vérité, entre yo na Eli problème. Si c'est comme ça, je vais sortir avec la moussala. Yo comment te la fais ça mon mot de passe ici vous. Pas de mot de passe pour nous on peut ça que. Pas de là. Et ça qui vous l'a on batte la bolingo. Batte la bolingo. Non, pas la nina hospital. Non, je n'arrive pas à comprendre. Non, vous ne comprenez pas. On dit que vous allez sur la peau na ni. On dit que vous allez sur la peau na ni. Qui? Oh. Non. Moi c'est calmé ma. Manaza cadre munene. Cadre munene. Vous respectez. Zela. Hein Sylvie. Zela là. Non. Cadre munene. Maman. Vous aussi cani le bête mbata peau na ni. On met mbata peau na ni. On met mbata peau na ni. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te comme sous na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Kokani na yo, Kokani na ngai, Kokani na bisonyo surtout. Abonnez-vous sur massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas docile. Cette émission Bravo Jésus a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Aux autres, histoire à Mandiko, Masoule Kosa la passe.
ezopesa kanda tozolela me ndeko nga na tomizongisa tomitala kati na biso bisika nini oyo tobebisaki bisika nini oyo esengeli na biso tobongisa bato toyina mbula na mbula toluka bango tosenga bango pardon car le pardon c'est une puissance qui libère. Christ azoyebisa biso na Matthieu 6 so bando kita à partir du 12e verset okoka Christ azolobela biso sur le pardon. Alors to limbisa baninga na biso po Christ alimbisa ka biso tango nyonso ndeko kanisa mabe to sala ka mikolo na mikolo soki ezaki ka bolamu na Nzambe te soki ezaki mawa na Nzambe te mais mosusu ngana otilelo tozate na moki Yesu azoya te azalaka deja na kati na vie na biso tango nyonso tokotambola toyebaka lobi kufa ezali esenge na biso to se repentir, to se confesser, to senga bolimbisi Christ soka yena nute. Obongo liwa, ya libosa porte na sima na yo bisiko ozotambola liwezali. Après wana ufa, ukende wapi? Tozo wakati na Yesu Christ masia, to se repentir année 2024 plutôt c'est une année très compliquée plutôt, année moko eza difficile en tout cas to senga Mawana Nzambe na bomo ya biso ekozala malamu mingi. Merci beaucoup na équipe technique Mombacho biso télévision là je vois Eli Elias Sinanduku na pesi yombote pourquoi pas à Denige mon solo na pesi yombote musala kitoko bravo na musala bozo sala biso ba image kitoko ba son kitoko boue. Derrière ça il y a de grands hommes au ba musala oyo pourquoi pas Mami mon solo pourquoi pas Fatima Zota pene kuna na Dallas bisiko zali en tout cas Nzambe nanga pambola ma sœur pourquoi pas kokanisa maman na biso Juliana maman na biso na kati ya Irlande alobi maman weti pesa pe ba maman Irlande mbote Nzambe nanga pambola bino bato balinga bravo José mingi merci beaucoup olingi kokoma membre ya bravo Josie, en tout cas, n'hésitez pas à appeler Papa Chic pour intégrer dans quatre groupes, comme déjà ébélé, ils allaient pour faire avancer. Moussa Nabiso ya bravo Josie, pourquoi pas notre chaîne chez Biso télévision, ou bien Papa Chic, soit au bien Ngai, to quoi intégrer, soit Papa Thomas, to quoi intégrer dans quatre groupes et kozala mala ou mingi. Merci na mandeko so quand ça va SOS le Kanarawa. Merci na mandeko surtout ba kanisa ki mama biso ngalola. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nzambe nanga pambola bino, bana biso ba kanisa ba moi la biso moi ça le kakiawa. Kombo kimi en paix. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe nanga zong c'est la bino ya ibele. En tout cas, à pambola bino. Bon consommer ba produit na biso zo le kana awa et kozala malamu mingi. Merci beaucoup à Papa Chic Mukadi, pourquoi pas à Maman Lydie Mukadi que j'ai dit bonjour. J'ai dit encore bonjour à mon invité. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Ok. Babengo la kombo nani? Sylvie. Sylvie. Sylvie mariée, célibataire. 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 Ok. Au Salara? La débrouillana kaka. Au débrouillano kaka. Ok. Maman Sylvie, avant tout solo la tokoki ko sambela. Problème exact, babo ya lo sambote. Ok. Merci. To sambeli. Nzambe tata totiki mama ona saloboko na yo tika ete kembo pe lokumu ezonga pai na yo totiki mabota nyonso ezolanda biso na tango oyo na saloboko na yo tika tenguya na yo ekita esala totiki mboko na biso République démocratique du Congo entre tes mains pourquoi pas bato bazana ba soins intensifs bato bazana ba difficulté na ba pasi omimonisama na vie na bango pourquoi pas na ba pédiatrie pourquoi pas bandeko yo na ba cachot les orphelins le veuve pourquoi pas ceux qui manquent quelque chose Seigneur yaka na kati ya secours na yo opé sa solution pe guérison pe kimia en kombo na Yesu amen. Amen. Oui maman Sylvie nazo yoka yo pe na yambi. Merci. Na yaki awa po naza na ba problème oyo ezo déranger ngai par rapport ya ami nanga muninga nanga tokoli na ye muninga nanga kombo na ye Eli
tokoli na ye penza ndenge ezalaka bomwana tokoli na bavi moko penza ya bien te bavi moko ya pasi kolia na pasi donc ata kolata ata esika ya kolala ezalaki penza biso facile te mais naza na eloko moko edérange nga makasi pos na mokili soko obosala moto bolamu nde bato balobaka ke tozelaka nzambe azongisela biso ezalaka nango mabe te mais eloko oyo collègue na ngai eli asali na vie na nga na famille na nga yango moni nayaki awa etake bino bozwelaka bato basolution bomekana kozwela ngai mpe solution mpona komi na tension moko boye ya mabe donc nakoki koboma ta mutu na problème eyelinga mpona ami na nga wana. Ok maman nanga Sylvie, j'aimerais mieux expliquer biso en détail tito koma wana ezaki comment aminga na ngai ami na nga otokoli nesika moko tokoli toyebane deya na ba age ba 10 ans ti nzambe asungi biso tokomi na age ya likolo na ozala clair ndeti na part na nga étude ezalaki mwa mokie natali ke par rapport na biso mibale nde tozokola na ami na nga eli kope eyelaki nga eza kope ya mosala natali ke na mayele na nga esimba te nde naye kobranche camarade ndeko na nga wana eli na bite kope eyeli nga ekozala bien yo kende kope wana abi problème eza te nasala nzambe kosunga biso tozala bien nazwi kope wana napesi yango eli akomi kosala mwa mokie na bane na nga kozwa asali ekomi ko ekoma na niveau mobwe eli akomi na grade mobwe ya likolo esengi banome bato mosusu na kati ya entreprise na bango aye koyebisa ngai eza kutu tomonana ne kutu rare na comprendre te aye kaka ote Sylvie tosi nasalaka esengi fo tobakisa bato na posa ya mwana mobali po akoma kosala na ese problème eza te Chris azali auti pe kozwa diplôme ekisala mieke yaki nikosala na place na nga topesa pe contact na bengi pe Chris po Chris abano zali pa na nga te na bengi pe Chris aye tovandi ensemble na ami na ngai tovandi kosola par rapport au cas ya mosala na ebisi eleki na ngai yeyo ezala bien bokende na ye akoma kosala problème eza te leki na nga pa kei na ye kozela pe leki na nga ayo pesa nga pe switch abite ya esika na kenda ikuna mambo leki na ngo bien bazunga na musala na bandi deja musala ngai problème eza te eza kaka makambo ya nzambe po mutu amemi na musala za pe mutu oyo na sungai pe mingi jo lelo zo sala musala na eza pona ngai ne mutu na pesa ya musala na njamba zo lokumu tovanda na biso mengana amina ngana komona ne koma mo apasi mingi nazaleka na ndeko na nga tozo solola zubetela nga masolo musala ndenge zoleka ngape na encourager ka etake yaya bon batela ka musala omoni musala eza tata mama yepa biya en tout cas na obatela le bien on peut sa Chris conseil tant nazo pe sa Chris conseil na ebise ke musala eza tata mama il faut ko batela ko tozala bien OK même na condition avant leki na nga zo musala eli ebise nga ke il faut to bima na ye oh donc aza pedo so totali na âge na mukolo ya eli OK na ndako na biso magito no vivre na via passe mais kolia na biso tata olambi fufu sako moko ngai fona tikela eli mais eli aye koyebisa nga ke poleki na nga zo musala il faut to bimanga na ye natala ke condition o to vivre moyen na boye ezate na ebike soki na sali yango leki na nga okoma na musala esika bien tozwa mwa possibilité to vivre ndo moni na nzimaki na bimana na eli mais na donc surprise moko eko salama na nzimiki yes po leki na nga zwa musala na nzimi na bimi na eli petit na nga mais na zwi nzoto na oyo na pesi OK po na nini leki na nga zwa musala yo koma na moma mo boye abandai pe musala abandai na ye musala ko musala pe bien na omona pe kete en tout cas eloko na sala ke pa eli
yango pe azopesa nga bonheur mpona leki na nga tozomema ngo mpe bien eyokokoma mpe na moma moko mpe boye vi na biso komi kitoko par rapport au place tovandaki tokomi na mwa place ya bien tokomi na mwa de niveau donc osentir mpenza ke donc makambo nyonso tout c'est bon nabi mpe merci eloko nasalaki yango efuti leki na nga bon navanda mpe na leki na nga toujours comme loko ya conseil kopesaka baconseil ndenge ezalaka omoni lelo vi ndenge ezali ndenge tokomi donc mingi nanopesa leki na ngai Chris conseil kake batela mosala po mosala eza tata mama tala ndenge aya na nakoli niveau d'étude eza mokie loko nzambe apesi yo mwa ngulu chance oyebi kotanga oyebi makambo nyonso il faut obatela mosala leki na nga mpe ndaosolisa nga bien bien tuka ya ndeza awa komona na opasi te mosala makambo nyonso eza kitoko. Et puis il y a Elipe azomemanga bien ngabi c'est bien ça bien njamba sungi ezalaka bongo tu vanda kana biso pe na leki nanga donc na l'aise ne nazalaki penza ki moko vandi bozo ba raisonnement nazaki nango souté nyonso te komenga bien so pe sengi na déplacer na redéplacer so pe sengi mbongo na ozana ngo na vandi pe na komi à l'aise quoi na moi pe kete Eli asali loko oyo aprometaki nga na leki nanga to komo vivre bien. Et yo koma na moment moko Elia ko sala sous rendez-vous nanga abengi singai na bi ça va tokutana to yepe tokutani na ye awa to sololi ka ningi zalaka ndeza awa musala tuke matinga ndeza boye obike na lingaka yo ngabi na yebi yango na linganga po neloko no sali po na leki nanga elakisike olingaka nga to seki to soli ambiance na biso ndenge zalaka to sali ambiance mais gen nazo sala ngo na sala ngo na propre volonté na ngate nazo tala eloko nazo sala na ko sala ngo na elite po Elias leki nanga nazo sala ngo kaka po nazala bien na leki nanga to vivre bien ndeza awa yo moko yebi fona bala yo eso lingaka nga bi ba question nazo tuna nga belebe na lingaka yo na sina yebi soki je t'aime na lingaka yo to vandi mo ambiance komela ndenge zalaka mo sina mobali e comme na moi ta moko to kabwana ote Sylvie na posa na solo na yo ndeza boye promotion de susu na musala ezo mata il faut to bima li susu pona leki na yo makambo na évoluer donc yo faut ça na likambo faut ça la kana condition ya kobima to si to lingani il faut ça la bolamu na leki na nga po to si to lingani so na ba condition oyo zo luko mema ngai wana na komo mona ngosu bien te sana bolamu na leki na nga to kende bien de tuza to vandi wana pe to sololi pe kande zalaka ça va abi ça va si na ngope wana to yeko kabwana tango to kabwani tu vas na leki nanga pona koma pa leki nanga na bite na batela leki nanga yo bikanga basi ya lelo ayebi fina biso to huta te ka ko zo mo si moko boye msusu amemie likolo yango na bane ko kofeye kana sala mingi na leki nanga na mama moko boye Christ akende ko sukola tu vandi na yeto bande ko mela mo to kabola mo ne zala kaka mbiasa yana leki Christ akocha ki osukola téléphone bane ko sone po yebi ngai téléphone nga kesa simba te ya Chris pe na osimba te siko na moni appel ngo eleki bande ka ko benga ya bande ko sukola na bite na zwa téléphone ya Chris pona landisa ye na zwa ka téléphone boy na moni Eli mon amour siko endekeli ngamo Eli mon amour Chris moi si Chris mobile Eli mobile comment ba ko mona ba kombo Eli mon amour nabite na simbika téléphone ekataki ayesu ko rappeler amoni ba oyamba ta tini message wana Eli atini message na numéro ya Chris na téléphone na Chris ngape na simbika téléphone chérie ndeni ni lobi esende tozaki okaki bien il faut yebisanga nga linga kasoto obima na yo il faut yebisanga ngai ke okaki bien siko ngamon elekiringa bi nde babimaki ayokaki bien ya nini po yeza mo mobile yepeza mo mobile siko ba message on omona o na ebike mo sino mbane ba tindana mais comment ba message o ko koma entre ba mibali na vandi na raisonner to na moni pe Chris oya na deuxième téléphone na vandi siko ngamona ko mokanisa Chris pe ya Sylvie appelle le kota ki nga bien appelle le kota ki mais le ko bane ko sokola moyena déranger ezaki tabia na ko musiko kota la Chris azui téléphone na ye
pour Christ so ba bengi asolaka devanga aki marato aki na bapel a composer a déplacer ngapi na vandi asololi aye na tuni na bi Christ ezana na benga kio ote ba collègue na biso kanga bi Christ ezana ni abengi yo ote sœur eza ba collègue na ngai il fallait to kutana bango quelque part na tuni 4 fois Christ azobi sanga eza ba collègue na ye ya solo wana sku na beti na ngape kara na bona ngape na landela ye na bina gérant no ngamoko eloko soki omoni mabe ebongana no gérant ngo soko memengo mbango emsoko perdre eloko oyo ngaki oyeba na gérer na ngango pe na gérer ngo na vandi na komi soko komitungisama na bi c'est Christ na Eli bakoki kopesa na kotinda na ba message ya boye Eli atinde la Christ message ya bolingo na sensi nini abosani muto kotinde la message to atindi kaka na sentiment sko tina vandi bo tina vandi bo ngamo na oyeba te Eli atinde ki Christ message wana na intention nini na idée nini Ponga moko tu mutu alinganga ba message okotaki pa Christ ngano na tikala ozwango te. Okay. Ndenge ni ba message wana ki okote pa ya Christ. Yona na posa nona yebi bandaki ndenge nini ye Eli atinde la Christ message ya bolingo. Okay. So bazaki mosi mke leki nanga za mwasi na ko comprendre. Mais ekomi ke leki nanga za mobali. Na intention nini ye Eli akotinde la leki na ngai message ya bolingo. Si si connais na vani boy na zo ebate na comprendre te zaki nini o sengaki ba ko mango tinda na ba et puis un message moko boy o sepela na ngote ba vidéo ba sexe donc makambo belé do no mais makambo ngana mona ngo bali nazo tindela mwasi mais soko ko mibali na mibali bazo tindela na ba vidéo ya mabebo na intention nini ne na vandi bino comprendre te mama ngo ezokene ndenge nini bazo sala nini eza nini Yona zalaki na posa na ngai na zana bango awa. Leki na ngai yebisa ngai koma ye na Eli bakomi kotinda na ba message ya bolingo. Ok maman Sylvie. Maman Sylvie na mutuna otuna. Est-ce que leki na Christ ayebi ke boza moi ça mobile na Eli? Ayeba ngote. Ayebi ngote. Ayebi ngote. Ata mukolo moko. Na betela epe lisolo te. Leki na ngai yebika ke ona za tokoli na ye sika petit quartier. Si le love sala bongo po ya na nganda pesa e musa ayebi ka bongo ke bolingo na linga pete ke leki na ngai yeba po eko pe komen ko kitisanga ke ya bimaka na ye sala village yango moni na bomba mais so onga na moni na ko supporter ko bomba te. OK olobi batinda na ba vidéo ya ba film ya porno bon ceux qui ça ba mi ba ne pe batinda na ba film batinda la à part ma vidéo ba message mo ya bolingo je t'aime na linga kayo oza bien zalaka ndenge azanenga zalaka na ndeni peut-être ça ba amour moko naturel wana ekoma ka mususu tomona OK tomona façon eloko ondenge kendele et tout bien mutu na botika la tabini na tika lini pour no comprendre te si vous inquiétez que moi c'est na comprendre mais ya za mona mobali comment ya ko pesa na ba message o ya salité ya bolingo ya je t'aime que ozu vidéo na ozu ba sexe na yo otindela ye ya Sylvie yona Eli boza ce qu'on a niveau tout de suite là relation na bino ngana Eli toza na relation ka ya bien. Pour moi, tu écoutes na pena pa pamba te. OK. Na bana ko luka moi difficulté tango ezaki magele ki nanga zo musala makamu se komanga bien na za su na tante. OK. So ki tamo ko pesami mo na téléphone mo na ba WhatsApp mais ko kuta na boy na linga ngo lisute. Pour loko déjà nga leka na sala na sina salile ki nanga zo musala. OK. Na bana na pome pena ko zala na bana ko to ko linga tem so ko zala benga na ko se na prière. Em so ko se tona na réunion famille. Na no mimeka bongo mais loko siko opene ezobedisanga mutu ezosanga na pongi na komo sala ben somi car pona message wana ba message eleki d'accord
biso tosongona pour tenini tobenga bango il faut bobengela nga bango na solola na leki na nga ya mobali Chris na Eli batalisanga nanu mpona mon Dieu soto ko mosala film so za film ba yebisinga pe na koti na ngina tulo mutuna moko supposons que Chris akotia ayebisi yo ke akeke yaya na yebi makambo wana te yo loba akoye bango na telefone ndaza na yebi te ke nga tanga ba message akobimisa ba message na telefone awa ndaza na yebi te ke nga banda na kanga na français wana na koma ko contrôler telefone na R2 OK na mona ka yebele mais na bagi zaka ne siko ekatela biso likambo poso na kina take e koma sindeni on a baki il faut na ya cadeau na ebité non il faut ba ya bango mi balé ba ebisanga relation nini o ekomi bango mi balé est-ce que que toza niveau télévision déjà na yebi on a yango 4 émissions na yebi ozo vie aller kinayo ko italien on a télévision bon si supposons que ba yo yebiso ke makambo eza solo score réagir ne makambo ya solo na ya lokute yebana kati yebana ka eza ya mutu ta betelinga na matoi to ba bengisinga bando expliquer nga mona munya ngo réalité na téléphone ngai moko na munya ngo na téléphone na leki na nga bobo sa numéro ya élite na yebi yango statut na ya tia na yebi yango ndenge ezalaka ata chanja ki logo na yebi yango boko le bakutu bwe na omona onje na obebisa maloba nga posa kaka bo bengela nga ka bango mibale ba yawa. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, maman Sylvie. Là, tous autres spots. Et puis, tu as pour que total, ceux qui déjà entre Eli ou Chris, donc Eli ou bien de Chris, ceux qui manquent ça y est, bah côté et ça va bien. Mais tous les spots, on se retrouve. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus? Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin, biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le Père des orphelins. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo pre na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe bakosepela na biso. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. De retour sur ces plateaux. Bon consommer produit la biso ya ngoana et kozala malamu mingi. Nzambe nanga ozanga te ko pambola pe bandeko nyo surtout bazo sunga ba orphelin, o bazo kanisa Sheila Mwanda, fondation Sheila Mwanda, bandeko ba kanisa ba orphelin na ba orpheline oyo tozana bango. Pourquoi pas na bandeko o bazala posa ko ya ko adhérer na les âmes qui pleurent. Les âmes qui pleurent ezawana. Ya Sylvie, maman Sylvie. Oui. Siko kimi ekoti? Kimi ekota so na yebi vérité. Kimi ekota so yebi vérité. Bon so Elia yebisio ke asala ki yango peut-être pour na protéger pe musala na ekuna. Et que musala oyo pesa ki pe muso eza pe musala mo beza bien te.
on réagir. Aya lo bango pasi ngaza, na posa na ko ona matoi nanga. Voilà on s'y poser kaka. Na habite ke za bon. Na zaka ko s'y poser parce que na mokili nyose ko yiko ya, yo komona ka wede muto pese musala mais nzoka musala pesa ke za bien te hein. Moni mutakei yo na mutu na sala ebola mutakei et qui rememele ba problème et quand ici na kata ba problème. Ouais Sylvie. Maman nde nazawa ba ya kaka to sila naka awa. Donc na nazabe no ngana batela po ne na lobele na ebite na posa no na lobela nde ye. Ayebisa nga kaka. Donc nazaka na posa kaka ayebisa nga relation o ye basali na leki na nga c'est tout. O etikali to ye bango sima. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Là, beaucoup de langai, j'aimerais bakota leki nao. Leki akota. Akota. Ya Chris akota. Ya Chris akota et vous allez bien parce que banano na leki nao moko po tourner non mi tourner ou peut-être soit qui courage en tourner on a nakuté. On voit qui peut-être tenter dans un moment na téléphone na et tout qu'on sort là appel on voit qui aime sur la plateau a plutôt pour expliquer yo rapidement ce qui a écrit ça à côté ils allaient bien. Bonjour papa. Bonjour. Ya Sylvie. Nous nous devons ya Sylvie. Madame bonjour. Bonjour. Pardon s'il vous plaît. Là on doit placer à Chris. À force de venir à vitesse, c'est vite prendre na qui dans la moto comme la petite bakubou là ça pas tout. Bonjour. Ah bonjour. Il y a un petit problème? Oui. Il y a un petit problème ici. Il y a c'est quoi? Il y a un problème. Un problème. Un problème, quel problème? Il s'agit de quel problème? De quelle sorte de problème? Merci. Merci. Au moins na bengo a oui presque toza. Mais c'est dit que bengo na yo zo gangelanga. O ko bengo na te c'est dit. Na tunio. Ko bengo na te. Yo zo gangelanga. Yes, il fait là. Zira na ko bengo na te na nous sommes. On a bengelo a yoki ngate. Je nous la première gangelanga. Te na tuni oza yaya avec beaucoup de respect on a pèse. Te na ya no. Ko bengo na te. Na ya no te. So na zaki ya no ngoko tentation te po moni ya na yo. Yo ngo gangelanga. Depuis quand? Yes, pardon, papa, s'il vous plaît. Comment qu'on taka maman bando ganga boy? Maman, c'est ma soeur. Nazaka kana yemoko. Yemoko sa tata nanga, yemoko sa maman nanga. Donc so ka bengi ndai atana za wapi, atana za musala ndela za boy. Kwa ina ba dossier moko po bossa ibisika kena tinda. Tama bengi ngai yaka ba benga pour na bila tika. Na ibisiki mutana porte, j'arrive. Accorde-moi 30 minutes. Donc, il a Chris! C'est quoi le Billy Kamboté? On a tellement agité, tellement en colère. Allez-y comprendre qu'il n'a pas gagné beaucoup comme ça. Non, tu as dit que tu as eu problème parce que tu as eu la pose au coma. Ah, oui, il y a la pose à sol. Et on a peut-être tu as excusez-moi pour la sapate. Excusez-moi pour la presse, tu précipité. Il y a Loba. Tu as une excuse pour la sapate, tu es? Soit ça sapate pour la grâce na ba. C'est un problème à traiter. Ah bon? Maman Loba. T'es mutaza mieux placé au Lobeza yana. Azana makambo oyo il faut tout na yo, azana makambo faut yebisa. Chris. Ya Sylvie. Obenga nani? Yaya. Obenga nani? Yaya. Chris. Nana mona naza. Nana posa oyebisa ngai vérité. Et l'autre on est na tout nous sikoyo. Ozana d'accord? Ya Sylvie. Tozara. Yo yebisa naka ozana d'accord? La vérité oh ni yanga yo yebité. Chris. Yo te connais. Problème ezate. Na yeba vérité na yo. Oso na ina tout nous sikoyo. Relation nini obli bozana ona Eli na téléphone na yo. Ya Sylvie. Ba message nini? Est-ce que toi qui es tozonga makambo ya Eli eza makambo yo bengi na ah. Est-ce que combien de fois la nda ko makambo Eli ya Sylvie? Combien de fois? Chris, est-ce que makambo combien de fois ya Sylvie? C'est quoi? Oh, on a tout non. Ya Sylvie. Combien de fois? Est-ce que makambo yo continue na ah? Ya oui mais c'est Ya Chris. Maman, benga kinga na ndako déjà avant que je sorte aujourd'hui le matin à la maison. Il m'a posé ses problèmes. Qui regarde, il y a ceci, il y a cela. Là, c'est entre moi et la famille. Chris, il y a tout na yo. C'est secret à famille.
Mon frère. Pourquoi il y a les cabots? Il y a un peu de trucs là. Pourquoi il y a un arrêté? Chris, yo comment est-ce que vous êtes cadre? Yo comment il faut dire Melanga? Chris. Ya Sylvie. T'as collé la tête ou t'as collé la tête? Ya Sylvie collé la tête. Ça va dans le mien. Pourquoi qu'on le joue pas? Maman, s'il vous plaît. Est-ce qu'on connaît ah bon? Ah bon? Chris, yes, il le lion manqué là. Chris, le manqué là. Comment on manque rester mon collègue côté ya, s'il vous plaît, fanda là. Yes, il vit. Ndeko nanga. Maman, peut-être yo est lié na ngai. Ça c'est on a envie tena ko. Yo kana ndenge nini fanda. Non, s'il vous plaît, fanda. Oyo kono na bakambalinga yebisayo. Merci beaucoup. Hein? Chris. Non, pardon de. Oh non, ça l'a été bandé au cola. Ah, je l'ai là, on dira c'est marrant, on refait. Non, non, il y a vite royer, maintenant on est lit au lait là. Non, on a dit ça, on est matique là, on libère à maman. Bon, Yaya, c'est calmé moi. Pardon vraiment, Sunga biso c'est calmé moi. Ya Sylvie, Yebisa Makambo, Yebisa. Parce que peut-être c'est un sous sa zone yebate. Pour répondre, yes, c'est Sylvie, pardon. Moi, Sylvie, pardon, s'il vous plaît. Betanga na miso abatu. Beta abatu na miso nyama. Non, respecte ka posa. Non, problème là, ça, on lingo yo kate na yo lo badikamba bengi yo. Ce que yo kate. Il y a des problèmes là yo. Il y a des problèmes. Yo kaye. Tika yo na loba. Mama Toki. Chris. Merci. Relation ni bino bozana on a Eli. Ya ba message ya bolingo. E bandi ndenge nini? Po yo sinela Eli message ya bolingo. Eleti no message ya bolingo ba ndeni. E bene no ndeni ba no tali sangana nu. Ya ye bande we bande po ba message ya bolingo kenala mwasi na mobali. Ba message ya bolingo komi entre no mbale mibali. Ye bisana no tali sangana no emsu no comprendre yo tali sanga. Po rozaleki na soki pendo zaleki na nga. Tali sanga. Réalité siko. Il y a la vérité. Il y a Yona Eli. Il y a un message à Bolingo. Na ye ba okande to fandi bo. Po sino tenga no kindoko e kufaka a. Relation. Excusez madame. Peut-être il y a qui la pression. Vous comprenez la tension dans la tête. OK. À ça une grande sœur de Zananda. Tous amis sont balés. Tu souffrir ma casse. C'est na comme à niveau la commune le lobo. Peut-être ça grâce à ma sacrifice na ya maman. OK. Donc na linga ku tout attention na fandi boye. Nous tabe nga ta bogi quand sœur doit salir boye. OK. Pour ceux qui bisika na ça sur quand va salir grande sœur bona tika kambango. Donc tu expliquer bien tout à l'heure na musala. Na ba dossier faut la traiter. Bon ça peut c'est comme ça ma casse. Maintenant il y a pas benga que au problème c'est pas du problème. Na zuku ta ko ta na côté. Aliki la banque maman là c'est pour na tchela poche na éviter ce problème ngweza nini. Ngo ya yo.
Mais question tout nangai. Il y a Eli. Il y a celui, n'est-ce pas que ngana yo to sololi lundi. On a makambo Eli. Sololi mardi. On a makambo Eli. Mambo yo sololi nanga eza ongana na oposa te. Laisse répondre. Makambo to sololi ki na eza ongana na oposa te. C'est vrai ou faux? Est-ce que makambo yo zoloba ya eza na kati ya téléphone na yo relation nini bozana? Makambo ya ba message. Et ça makambo peut-être retraité arrêté. To retraité o awa. So na ye na o awa, poto sila na o awa. Eza kwa situation te awa. Poto bima poto to sosa makambo wana. Makambo to retraité entre nous à la famille. Exemple, n'a pas cet exemple. Ce qui ndeti nga za na mabe. Ou soit ce qui ndeti solution na lié qui ne mabe. Mais quand tu exposer nga na miso ba tout. Mais c'est déjà fait. Yango na bi répondre. Exposer nga miso ba tout. Asina sali. Nasina ye. Merci, c'est l'autre. Nazaya, mais il y a vérité. Et c'est l'autre. On a Eli. Eli, voilà, c'est un garçon. On a Eli. On a peut-être un beau thème de petit balai. Là, on a donc dit Eli, on a dit on a Gandhi. Mais il y a un camarade dans les propres. Nanda comment quand on y a fou. Plus on se voit comme absolument. On a ma titre. Oye, dit yo soana. Nous sommes le bas d'essayer bana. Yo le bas on a on peut faire siko. Question on a tout dit yo. On peut pas dire on a c'est quoi ça? Déjà awa denga sina lobaki. Yo bana ko détailler on a tout yo. Yeli sanga yo na eli bana problème ni ya message à on lobby awo. Na lobby. Na lobby ango. Na lobby ango. Tiens. Na regretter pour ça pas ça ga yo moko. Mais na ngala regretter maman. Nous ça la pour aujourd'hui. On a la joué. Madame, yebisa ye. Sylvie la répondre. Non supporter, si c'est comme ça, je vais sortir la zone de Moussala. ou bien yo. Ce que yo to na liberté, Téléma bima. Ce que yo mobile. Yaya, maman na ngai. Maman, tout se calmer moi muke poto to solo. Mais qu'est-ce que fait? Il fait une yaya. Tout se calmer non moi muke. Maman, alors Eli on a un message de Loba. Expliquer déjà on a émission wana. Expliquer ni ya mukuse nini? Yo kinini? Ya émission ni. Eli a une relation, nous sommes un grand frère, il y a famille. D'accord. OK. Ma message tu fais la message. Bonsoir, ma message ma bien. Oui, ya maza di boma. Aya na télévision. Pesa na téléphone. Si azo sur la téléphone. C'est bien téléphone na mutu. O tiki téléphone na mutu kato za téléphone. Pesa na téléphone. Téléphone na mutu ya ngo ya si. La tiki téléphone na mutu kana ta mutu téléphone na mutu ya si. Qu'est-ce que c'est tiki téléphone? Sur la biso. Quel est ça va puis quel contact est ça va que le boss sur la biso. O tiki ngo wa pa que awa bisa mutu ka yeba wote. Wa ko lo ba message. Allons on va message. C'est lui qui on sa famille moye. Ngai. Il y a des actions. Ngai. Les actions. Laisse ça va. Non maman. Non, s'il vous plaît d'abord. Exactement ma famille. Exactement ma famille. Et ça c'est là. Ah ouais, ça y a Chris. Yo lobby azali grand frère ya famille bosorana ye. OK, ton dimi on a raison. Mais yaya lobby bimi sa téléphone. Mutu kango. S'il vous plaît, Chris. On dit qu'il au parquet wapi na parking na biso awa to na musala na bino poto. Tiki yango na station. Aposi. Station bazo a moto te. Ngai Sylvie. Ozomona ba mankima. Chris. Non ça na ba mute. Na ye no ana vérité mute ba na kimia. Maman. Oba vérité. Relation ya bolingo yo mobali je t'aime ya nini. Est-ce que il y a mon na kata téléphone message na téléphone ya jeter. Ce que yo dit permettre auto quatre émission donc va permettre biso ba collègue na auto travail na bango awa ba kende ti place toza kuna to ba téléphone ba kende personne pema ba yo ota biso ba permis biso nanu. Donc ce que ça ça musique to. Il y a 16e rito ya wa. Ouais 16e. Kasi ya musique na biso. OK. Après OK zo na ni. Ngana ki zo ndeni. Il y a Sylvie pardon. Et le ça là pas c'est ça qui est pour protéger famille. Babi les linges sales c'est là en famille. Yo zo ka tena nga. Yo ni wa dikenga. On ni wa dikenga wa. Maman, a que nous téléphone. A que nous téléphone naï.
ya telefone soki tokezwa telefone mpo tozokende so sikoyo makambo oyo yano azolobaka eza ya solo sikoyo oloba nalobi mama bozwa telefone je peux vous expliquer message na message naza sûr na mamo na oloba na mbo matata po ana yaya banda sikoyo koexplike biso message na message ndenge eloba nini kasi te na mbo matata po aza yaya balobi explike so message ngai nasilisa nazonga mosala oyo so osambusi biso so osambusi famille tokola boye tokola boye ya TV na TV nyonso nga tokola boye te bana ngai lelo po ekoma boye po ngana kopa pesa po siko nana kusa na ba vérité yo kaka na eli problème eza nini na te ba tozoka na sima matoi tozoka na sima bikosi. Merci beaucoup. Merci. C'est mon téléphone. Oh, je veux le compte t'arrêter. Non, je veux t'arrêter. T'arrêter. Mais moi, la console casse ta gueule ici. Pardon, Yaya. Tika makamuluba tout le temps. Oui, bien mon nom ça n'a pas raison mais pour ça Tika solo ba ya Sylvie et sa propreté. Bon, que nous soit ça va respect mais alors oui, que là on téléphone yo. Na ta téléphone yo. Na ya ba za ta téléphone. Ba explication te. Tu as ta téléphone. Wali boma mtu na yo. Osama yele me Sylvie pardon, tu as trouvé solution. Toi papa Christian. Ya pour ma Pardon. Solution. Il y a Chris. Dans son téléphone. S'il vous plaît. Nous allons revenir après émission au son téléphone parce que le téléphone est permettre à Bisso de y avoir certaines vérités. Ma téléphone wala te donc mutu nasi ma wala laksika mutu awo mutu aye nango na yebiye maele mabe. D'accord, merci beaucoup. Là on va se retrouver après pour permettre à Soto P parce que bon ton coco solution on cherche les téléphones et puis téléphone est là. Merci, que Dieu vous bénisse. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, merci beaucoup. Bandeko, en tout cas, il fallait trouver solution. Tozwa téléphone. En tout cas, Bandeko, bakendo sur la vie sur téléphone. Téléphone, je pense que est. Toboya kinde kwa kende po yo yebikaka. Arosa biso pe ba désordre na nzela. To sa ngwelo mo to sa nende to bloka ki awa bo limbisa biso ndeko limbisanga. Non. Limbisa biso. On a la sécurité. Limbisa biso vraiment. S'il vous plaît, sur le téléphone prophète Eric pardon sur la biso. Même toi qui es sur la biso, ceux qui sont au côté biso sur téléphone et ça va bien. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est ton téléphone. Oui, c'est le mien. Téléphone on est yes le rola code moi téléphone. C'est ce qui m'étonne. Merci beaucoup. Le rola dépasse. Pesa moi yo pesa moi.
et il est ça toi bon Singapour appelle la mot de passe c'est bon aussi ma téléphone ngate na simba yo te so aussi ma téléphone za ina lolo simba te c'est la malé ngamona longo zwa ngamona longo pesa wali ndai mo papa kasi la garde musala ba ya pour bloquer ngana awa c'est déjà infraction on a mabene on va bloquer c'est déjà infraction quatre la munene bona société le bola ngai beaucoup va bloquer là awa Nicolas Matambu ya na ngai on a donc pèser ma cadre munene le cadre munene na sala ya son na ko ya la police c'est bon tu peux vous la Yaya, sois à l'aise, prends ton téléphone. Allô. Longola mot de passe. Longola ka mot de passe, biso tout ka mamu na oposa. Na benga chef na chef kana. Problème exact, benga chef oya. S'il vous plaît, ce qui papa nani ndeko papa Eli. Otozo tanga awa zali wa biso ya musala te ana papa Eli sinanduku oya babi obenga te tala ninga zote ya chef noko on peut changer téléphone ozomona pardon ya no respecte posa maman yo fana non récupérer téléphone pardon tu es un responsable s'il vous plaît. On s'en cadre, non lingate, to benda na kata bilamba. C'est pas intéressant. C'est la commission de souffrir. C'est pour toi. Yaya, pardon, on peut ça sur téléphone tolo. Non la mot de passe casse. Non la mot de passe. Ba non simba téléphone, non la mot de passe. Muto sali mata ko longa mot de passe. Et combien correct? Et combien mot de passe est correct? Ce que papa il y a côté Azali à côté, s'il vous plaît, rapidement. Bonjour. Bonjour papa, vous pouvez avancer. Bonjour papa. Chef. Pardon, Fan. Bonjour. Fan non. Papa la paix sur monte. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes tout au bien ici vraiment awa pour ceux qui appellent Nabiso. Mais mingi toza na ndeko na biso. Azu problème. Lobby? Azu problème. Yeah. Ana problème. Bon problème na yo na ngai na biso awa na. Maman zo na nani. Bosi nga pour la moni. Andongo ma compliqué. La présentatrice ya émission moko to benga ngo bravo jeudi. Moko ya émission o e permetaka ceux qui montent na souci ya likambo toza na passe moko ya likambo to na secret moko ya likambo ayebisaka moto. Né yango wana ndeko azalaki na problème souci oyo eza concerné yo na leki na ye. Chef, excusez. Peut-être un monsieur. Bapesio maloba te. Sylvie permet. Bapesio maloba te. Sylvie. Kobenga ngate. Oh. Aussi c'est un nid. Eli ko sakana ngate. Maman. Ya Sylvie. Eli ko sakana ngate. Ba tous pas battre la ko battre. Yo comment te ya. Pesa mot de passe ici vous. Pesa mot de passe ko no ko pesa te. Sylvie. Pardon. Oui. Ya Sylvie. Ya Sylvie. Ya Sylvie déjà. On comprend. Ya Sylvie. Chef me respecte. Qui chef me respecte? Non. Maman, je m'excuse. S'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, chef. S'il vous plaît, chef. On battre la bolingo. Battre la bolingo. Non, pas la nina fetala. T'as le bouquet. Non, c'est pas le Sylvie, pardon. Est-ce qu'on peut faire fan de Toluka? Téléphone yango la simbi.
Chris. Yo ko passe à décoller. Vous mettre les biso awa. Je m'excuse. Ya Chris, s'il vous plaît, on s'est calmé. On a un téléphone ici. On permettre à biso toyer la vérité. Ndeko excusez biso na maintenant so to sami ane makila no etangi limbisa biso. Mais problème auto benge voilà. Merci beaucoup na ndeko soumise. Batela bolingo. Wama boma bino mibale. Cha. Mama. Ata yo mo. Chef. Fena chiko na vino pasi na ya mama. Viens dans la tina. Viens dans la salle. Na commission mutu na kati ya batu. Yo ngo be o chuba ngambeli na mko. Mama li solo fancy batu. Na sali yango. Na sali yango. On sali yango. On sali yango. On sali. Ni na expliquer nga. Merci. Yo sali yango ça. Mama Chris, on dit qu'on a mon jeu sur ma cambouté. Non, papa Fanda. Merci. Toi ça le téléphone, toi pour la téléphone. Ça pour la mode parce que quoi de ça aussi famille, tout ça moi caca. Mais après tu seras chez moi ce soir. Et puis tu bavarder. Yana, maman. Oui. Problème gagné. Problème maman, allo baté bo zanga ça maman nga ina ça. Posonga ina loba yo mokotala mwasi mobali ba message à boy est-ce salaka est-ce ba message à boy na téléphone aleki nanga est-ce salaka et on a les caméras de azora message salaka nga munoko na ko bambo sa to place aux airs papa et Sylvie c'est ça sonne s'il vous plaît papa na biboye ba message o ezalaki yo na ye je t'aime otomonia ça dit maman excuse parce téléphone yo lobi bo expliquer ça kasi je t'aime o ça kasi ani to ça pour ça to voilà maman verbe aimer je comprends pas verbe aimer attends ma verbe il y a Sylvie permettre ngana lo parce que na lobi boya bon ceux qui verbe aimer la pornographie il n'y a pas de film à l'intérieur. Ozomona ça maman ozomona madame ozomona yo koloba na ute koloba na ute zerana mama Sylvie yo kanga na sikio awa bo bengi ngai ko mema na ebaki poka mote kaso yebi déjà oyo asali ko bengi sanga awa la émission la minute c'est mon chef ko kisemite na ngala même la média siko ni kamo benga mama ala ndike na lobika na ngana ukavukate wasi sita ko benga ali boso na ozizenga sur la famille na famille na famille na bango na kuta na ndeko na ye abenga na ngona ye atuka na ye ba question no yebi faut bando poser ba question boye belinga ibelinga boye pas ta posa yeba mais on tourne répondre abengi ndo ye na posa yeba oui soni na bino la complice na soni na bino na memi bino merci à Sylvie chef pardon avec beaucoup de respect maman pardon je m'excuse je sais que c'est à cause de oui pour moi, pour permettre du sou. C'est une personne, il y a des bandes d'athées. Voilà. Il y a famille. Parce que dans la qualité, là, la petite tour, c'est ça. Donc, ici, là, et puis, il y a des bouillés, tu peux exposer ma caméra sur la médiathèque. Le quoi, déjà, si à Tiago Naminda, et sous Kaka Biscuit, Tiago Naminda. On peut la média. Parce que vous ne comprenez pas peut-être. Munoko bimani n'est pas dans maloba no bolingo. Yo bimana nga. Est-ce que ça que mutuna bimana yo? Mama yako. C'est là le n'a pas comprendre. Est-ce que mutuna bimana yo ngai? C'est évident. Ah, peut-être la média.
toujours le faux catastrophe. Non, Kassoni, hein. Non, mais il faut pas si tu as bien ça et puis là ça ça le maman. Pour faire que ce soit en non la kisayo. Na ko memo musika Sylvie. Na la kisayo. Pourquoi il me joue tout? Pardon. C'est pourquoi il vient là kenan. C'est fi pardon. C'est fi pardon. Papa, fanalo. Soit qui peut aider sa famille nanga. C'est calmé dans mon kepa. Je vous raconte. Pardon. Je vous raconte. C'est calmé dans mon kepa. Maman yaka. Je vous maman. Soit qui peut aider sa famille nanga. Fana, on lobby pe mingi. C'est calmé moi que tika ngana sa place on a tout la bonne question. Na lobby boy papa. Sonia. C'est papa. Merci. Pardon. Tika ngana on a soit relève s'il vous plaît. Yes, Sylvie, yo ozala. Yaka s'il vous plaît. Kasoy bien on est loti. Toko bambana ti. Oyi bien ngote. Yama bengo, abengo si. Toko bambana oyi bien ngote hein. Toka bodanga on a yeti. Pas normal. Moi je t'appelle chef. En dehors le chef il y a Yaya. Je n'arrive pas à comprendre. Non, vous ne comprenez pas. On dit que vous allez sur la peau nani. Il y a on dit que vous allez sur la peau nani. On se tombe. Oh, c'est bon hein? Mais où c'est bien? Bon comment on se tombe? Oh, na ya yo ya. Siko yo, aussi on laisse avec bat. On laisse avec bat. Maman, s'il vous plaît. Tabakisi. S'il vous plaît. Merci. Yes, Sylvie. Yo veux mettre ta main. Pardon. Moi c'est calmé Manaza cadre munene hein. Cadre munene. Oza respecté. Zela. Hein Sylvie. Zela là. Non. Cadre munene. Maman. Ozo sirikani le bete mbata pona. Maman. Obete bata pwani. lelo na Kinshasa eza lisusu place ete ya kolongwa la statue ya locateur mpe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre, il y a dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po ozo pesika na yo bino bomoni ke ngambo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226.